Kongabi oya ko makenga respect et pas ya noko nanga mura pe azali. To be ngé mura de la presse pour soukisa makam. Mura azali. Décaré ma chia pe azali. Na côté mi sabino kaka na décaré, ngana ko lobelo ko mon côté. Kaka baleki nanga décaré mi chia na télé mi sabino na mura de la presse bon. Mona noko nanga ali. Tanda chou bébé, tanda bango. Ngazali ko lobate. Na mokilo ya kilo. Voilà, grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous suivez en ce moment. À la présentation, c'est votre humble serviteur Décaré Bachia, l'homme de Boya et Makamboza, garçon à 1m70 par choc, Kingu Mombelo Giboul. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur Vérité News et Télévision afin de ne rien rater, afin de ne rien louper. Si c'est la toute première fois vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. La seule façon de nous soutenir, c'est au travers vos j'aime, vos commentaires et surtout quand vous partagez nos vidéos, quand vous likez, quand vous laissez des commentaires, ça nous fait vraiment plaisir que nous sommes suivis de partout, nous sommes captés 5 sur 5 à Kinshasa, Brazzaville, Paris, par-ci ou par-ci, par-là, où vous vous retrouvez, Décaré Bachia à la présentation, toujours combattu mais jamais abattu, garçon à 1m70, par choc à Kingo Mombelo Giboul. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement sur Vérité News officielle afin de ne rien rater, afin de ne rien louper, parce que chez nous, on fait toujours le nécessaire de vous tenir compagnie malgré. On est là, laissez-nous souhaiter un heureux anniversaire dans Batutu. Babota Malelo, joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité sur votre histoire, que vous prospérez à tous égards de la part de 1m70 Décaré Bachia. Nos sincères condoléances le plus attristés dans ma famille où peut être cher à Bango. Nous sommes de cœur avec vous de partout où vous vous retrouvez. On dit bonne guérison. Tu vas autant la biso maladie, la mettre à l'hôpital, on déclare que nous avons un cabinet mabo bimasso qui va pas blesser. Pour retrouver vie normale, pour retrouver liberté nabino. Je dis aussi courage entre tout. Au bazin problème par-ci par-là. Je vous donne seulement, je vous recommande seulement une seule chose et que mettez vos confiances en l'Éternel. Bouchara confiance, c'est pas parce que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est l'abri des sans-voix. Il est le repos de mon âme. Oh mon Jésus. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans-voix, il est le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, il est bon, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est pour ça, je vous donne rendez-vous déjà pour le 1er mai au 12 mai, église fléchissant. Nous sommes dans la commune de Ngiringiri, avenue Bossengé numéro 110, chez prophète Élie Lutumba Babi. Il faut chercher la face de Dieu quand il se trouve. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Lui, ça la promesse, voilà quand que robota. Voilà quand on bala, voilà quand on rebonga, voilà quand on peut musala, voilà quand on peut son mukanda, il est fidèle. Donc si on a Kinshasa awa, to posa par-ci par-là, on a Kinshasa, on a poto ngoya pe, on fait un peu de séminaire pour le cas. Babi sali à la prêter. Si on a la possibilité de foot à billet au Kinshasa au yé pour que vous participez dans le programme, je vous dis, babi, dans le temps actuel, ce qui est important, ce qui est à la mode, c'est la prière.
Et ce qui est à la mode, c'est la prière. On peut beau dire, mais ce qui est important, ce qui est à la mode actuellement, c'est la prière. Il n'y a rien de chose, il n'y a rien d'autre que la prière. Donc, c'est la prière. Donc, je vous donne rendez-vous déjà le 1er au 12 mai 2025, église fraîchissant de genoux. Nous sommes dans la commune de Ngiringiri, avenue Bosenge 110, direction Birmanie. Personne à Birmanie, on a oublié. Ça va remis mon ça va famille, ça remis mon ça m'a beau, ça remis mon ça entourage, donc fiche ça déjà du coup. On a besoin plus de détails. Pour bien gagner, on a WhatsApp, tout comme on WhatsApp, je vous donnerai plus de détails. Nous serons en jeûne et prière. Il faut chercher la face de Dieu quand il se trouve. Quand l'eau est agitée, c'est mon tour. Il y aura plein de surprises, il y aura des prédicateurs très qualifiés, calibrés. Prédicateur, on a sali Nicolo. Ma prédicateur, on va bébiter, sans tache, sans gris-grité. Bon, il va bien la cage Jésus-Christ de Nazareth. Babi, tu as fait la semaine Pascal, qu'on raté moment où bonne fête de Pâques à tout le monde. Pas que déjà, je crois que dimanche ou maintenant la semaine d'après déjà. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques à Mam, c'est si la Bissau numéro 1. Et va tomber beau que tout. Papa m'a sou de brandé. Si na kilolo mutaleki ya zate, mutaleka ka epe arozalate. To sali ndenge ni. Manda papa m'a sou de brandé si lelo mutaleki ya zate. Un grand merci à SB, bonne fête de Pâques, bonne fête à tout. Bombo tout. Comme on a chef, on a trésorier, Naël, tout. Bonne fête à vous. On a gâteau, biscuit, biso, biscuit, gueton, le chouchou des mams, c'est si la bissa. Ni comment on va passer en haut. Eh bien, à ce que guetan, le chouchou des mamans. Chouchou à maman, bébé. Ma chareux, c'est le chouchou des mamans. À passant. Donc voilà, merci beaucoup. Quoi encore dire? On dit toujours dans cette émission, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Un grand merci à celle qu'on appelle maman Nelly, à rotation de prix Paris. Merci beaucoup à maman Nelly pour vos conseils, pour vos encouragements. Merci beaucoup à vous. Bonjour aussi à Allégresse Amour qui est depuis les États-Unis. Ma tata, je te dis un grand merci. Eric Kakabongo, le code. Bonne États-Unis, normal, toka abnormal, toka ezwa, topeka normal, un grand merci à vous. Merci aussi à tout le monde de partout au monde, à Paris, à Canada, à par-ci, par-là. Personne ne se retrouve. Personne ne se retrouve. On a la Kinshasa, on a 24 communes à Bisso. Donc je vous dis un grand merci. Donc on a la province à Bisso. Je pense que dans le jour on a Bisso, jour à mort on a Bisso, jour à mort on a Bisso, Isaac et Landou. Et jour à mort on a le Bombaché, FC Blessing. Voilà. Jour à mort on a Bisso, Isaac et Landou. Bon séjour dans le Bombaché. On a jour à mort on a Bisso. Donc on a monté l'Obéro Simba. Mon ami et frère Diogo, Isaac et Landou. De prix le Bombaché. Un grand merci à toi mon frère. À Rota la Bisso. De prix sa résidence. Voilà, qui encore dit mon trône, Galobi et Zaroïne dans la casa SB. T'as papa jouer. T'as soso papa, le papa pour ta maman ça jouer. Sans que son papa jouer, c'est qu'il n'y a rien à dire. Je viendrai avec des détails. Parce qu'il y a beaucoup à manger dans ces films. Mon trône. Oui, papa va nous faire côté tout le monde. Papa Pépé Bodo. Notre Pépé, le Pépé de la nation, le Pépé international, le Pépé de tous les abakouk. Atana pour ata soko mokete soki toko lingada ya solo alléluia toko mona ke mona yawe Pépé Bodo, Pépé de la nation. Un grand merci à rotation de prière quelque part. Bonjour aussi à Babakou que tout va Babakou au film et au kota. Dans les Abakou peut tourner. Mon trône peut rentrer expliquer à son banane. Donc, babi, l'eau est agitée. L'eau est agitée. Babi, ça sort mon marambo. Babi, peut pas jouer. Tala, peut pas jouer. Ce qu'on a bien, peut pas jouer. Tout ça, hein? Hein? Non, obima, wanzambe. Non, obima. Madame, et puis, j'ai gardé 2 3 façades depuis Paris. J'étais sali à la Paris. Voilà, madame Rokia de Paris. Un grand merci à elle. On va tout matin là. Bisso. La soutenir à la piste, ce sont mes conseils. Je vous dis un grand merci.
Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement encore. Likez, partagez, laissez des commentaires. Voilà, Olingade Karim Bachia. Je suis mon compte TikTok de Karim Mobile Yasango. Je suis sur TikTok. J'ai aussi une chaîne YouTube ici. Tu peux t'abonner ici. Tu peux aussi aller sur mon compte Facebook de Karim Mobile Yasango. Donc voilà, je suis là de partout. Écrivez-moi sur WhatsApp. Vous avez besoin de sport nabino, tout ça publicité na yo, tout ça nzembo na yo, tout ça le promotion, tout ça tout bien tout ça tout bien là na TikTok, tout bien na ba mususu, otindi, bien sur les sur WhatsApp plus 243 82 54 74 894 plus 243 82 54 74 894 non sur WhatsApp ezana au commet biso bengi biso pour plus des appels ba tout ba on a numéro dans émission mais bon na numéro te dans tout ba na non pas beaucoup camara beaucoup mara plus 243 toi na Kinshasa mboka elengi mboka batoba na robima nzambe nana bima il faut na loba botagele na ba communicateur nyonso na famille libota et surtout garçon de ba makudala zwa kiti vanda botagele nga Sarah ami aya koyoka oyo bata ba mongo to oto koloba lelo leka oto lobaki lobi baswai balobi to loba makambo mabele yoka maye yoka banzete yoka makambo to kolobe utana se ya motema to sopa mitema en passant na oteka mafuta bon ta uniforme des carrés cosmétiques il kamne le boy des carrés cosmétiques va terre ngati na boy pena clair Sarah peut donner un sifflet Sarah yo obimi se loko ouais moi non alu karo ilunga moi non non ilunga yo mi se loko eloko modèle oyo achaka santé zela Sarah eloko oyo ne ba ne kali basala montage tu bazona na zona chat vidéo qui vendre dans likolo awa mwana na yo pedula makasi boy Sarah yo na vie obote loko moi mon bal asala 30 quoi ce qui a changé tranjar voilà comment tranjar moi na boy a che kabelo a che make-up a che Sarah yo robot moi mon bal comme na niveau te Sarah yo libele na yo e bimise lo modelo libumu na beta tolo ki ngana bota ngana mema bana ba bota te ba bikomba obote bobolo modelo obote bobolo obote loko o baba mongo e bobolo e loko modelo bimisi mwana tele si makasi boy mwana makudala makasi boy Sarah yo ko bota makudala la vite Sarah ochono le kolikolo Sarah ko bota makudala la vite yo Sarah en plus t'as les choses que tu là Sarah m'a bien moi on peut qui pindi yaka donc qui pindi da combo biologique ya famille na ye combo Sarah botel matande qui pindi Sarah bota moi no sundo moi na komna kin bato komna kin bazu moi na batindie na ngola pour que luka vie moi na te kuna lokwa moi na ba symptômes ba telesi moi na symptômes ba pakati si ko yo so na télévision ko finga bato ba boti te a préféré ko bota te ka bota li suma oyo o da li suma ki bota li suma oyo boti li suma oyo boti li bumuna yo e boti telesi li bumuna boti pedula li bumuna boti makudala te sa na ndi malika mote yo te c'est ba ta so ba kose na ko ndima maintenant telika minu ya mwana na mwana minu ya badasa na minu ba kinomba da no misusa di non mwana Sarah so na telika minu ya mwana oyo na esekeli na eloko e matali kololo kwa yanga oyo ngabi non o mwana Sarah po totali mwana ba signe so ezo la saki aza mwana on confirme mais ça va sur les réseaux sociaux au film les choses si la qui cite à bota il a prouvé que si la bota n'était qu'il y a bota li suma oyo oyo li suma mais
mais yo so bani ko vanda ko expliquer bato ba bota te, bato ba boaka soyi te, bato ba lia manga te, bato ba lia tondolo te. O finga belvia bota te, o finga sila bota te, bato ba bota te ma boki o taga ba ngone so finga ba bota te. Na préfère ba bota te ki ba bota li suma o ba o bota. Tela bota ko mriye de bato na sije ka moko, mwana Sarah. Sarah y a na réseaux sociaux aux monopole ya ko expliquer biso que yone ngai na bota ngai boye mais ozo sunola mwana ngola mwana koma pedula. Likao likambo munene boy, likambo munene boy, sayo sundola mwana ngola mwana pedula, sayo sundola mwana ngola mwana pe okabela hako seka. Yesu saka libumune bota makudala, saka libumune bota makudala. Mais sur un réseau social, il y a arrogance, il y a bota malongo, il y a bota bombo, il y a bota bombo. Il y a besoin de bota mais bota les souma oté. Pour la réseau social, tu finga qui cite à mutu, tu finga bato ba bota te. So mutu a bota ça choix nzambe. Mutu a pesa ba les nzambe mais yo comment le ko ba monopole, le ko bota ba na mo grave. Et mutu bota ba les souma. Yo ta les souma. Oh les souma. Oh ba mongo les souma e. Oyo baba mango lisuma, so baba mango so baba ngala na ebite lisuma. Yo ta lisuma. Yo na réseaux sociaux ko na monopole ko finga bato ba bota te Sarah. To ke bien. Mo elle so dossier à mwana oyo Enoch Tola. Ah Enoch Tola za molongi Enoch Tola pesa explication il y a une page ni inda kaka. Ça qu'on a place à une page inda kaka je crois. Inda kaka. Moi, ça lit live. Ah, yango. Ça, c'est Bluetooth. Attendez. Bluetooth connection. Bluetooth. Bluetooth. Bluetooth connected. Mtepoye mtabota ngai. Sezalaka bongote, sezalaka na zemi na nefu mwana. Ifalaki amela kisi alongola zemi abota ngai te pona yo sufi na mokili. Papa na ngai pe azana mwa vie moko boye normal mais maman na ngai te. Ngai nazwaki numéro na ye natindeli ye message azoyebisa ngai ngai nazalaka na mwana mobali te abloke ngai. Na live pe nakutaki na TikTok nazotindela ye message nazokommente alobi non abloke ngai pe. Kasi nazana ye azokanisa ngai azala posa bomengo na ye na posa bomengo na ye te. Po ngai nazana posa ka po banda 5 na kenango na nazaka na posa na ye ba mama biso nazala na ye na mwana penza te nazana mama na biso nazo sentir penza nazana mama nazana makambo mingi pe akolobaka. Merci beaucoup. Donc aussi si live na biso toyaki je salue président Ibrahim azaki accompagné na biso, merci beaucoup pour la effort ti to kuna ngai nazokokalisi po ye mutabota ngai sezalaka bongo te sezalaka na zemi na nefu mwana efalaki amela kisi alongola zemi abota ngai te pona yo sufi na mokili. Papa na ngai pe aza na mwa vie moko boye normal mais mama na ngai te. Ngai nazwaki numéro na ye natindeli ye message azoyebisa ngai ngai nazalaka na mwana mobali te abloke ngai. Na live pe nakutaki na TikTok nazotindela ye message nazokommente alobi non abloke ngai pe. Kasi nazana ye azokanisa ngai azala posa bomengo na ye na posa bomengo na ye te. Po ngai naza na posa kaka po banda 5 na kenango na nazaka na posa na ye ba mama biso nazala na ye na mwana penza te nazana mama na biso nazo sentir penza nazana mama nazana makambo mingi pe akolobaka. Oh Sarah zwa mwana za lipamboli, mwana za bénédiction. Sarah mwana za lipamboli. Tokoloba te tokoseka kaka.
Toko loba te. Toko seka kaka. Enoke tola. Enoke tola wantumbo. Za mluba. Wantumbo sa makambo. Yoka yi naka soni. Enoke tola wantumba. Azo revendiquer ba droit na ye. Mamo live talela nga likambo yo. Mwana Teresi. Merci beaucoup. Donc aussi. Ngai nazokoka lisusu po ye mutabota ngai. So ezalaka bongo te, so azalaka na zemi na 9 mois wana. Efalaki amela kisi alongola zemi abota ngai te mpona yo sufri na mokili. Papa na ngai pe aza na mwa vie moko boye normal, mais mama na ngai te. Ngai nazwaki numero na ye natindeli ye misali azoyebisa ngai ngai nazalaka na mwana mobali te abloke ngai. Na live pe nakutaki na TikTok nazotindela ye misali nazokommente alobi non abloke ngai pe. Kasi ye azokanisa ngai aza naposa bomengo na ye naposa bomengo na ye te. Mpo ngai naza naposa kaka po banda 5 ans nakenda Angola nazaka naposa nayeba mama biso nazala nasola na ye namona mpenza te naza na mama na biso nazosentir mpenza naza na mama naza na makambo mingi te ya koloba kaka. Enoch tola yaka. Yo kala pe technique pour maman na wazongela yo. Pour la maman na yo tola. Afinga kabatwa ba pedula. Yata na thermomètre thermopédula kota la thermopédère kota la oza télé si oza télé cité maman na osara. Maman na osara. Sora vendre mon émission. Elle dit que oyo pedula te, oyo pedula te. Si ko yako passe na ko kamo ezani ni yo mwana ye moko sara bota la libumu le fruit de ses entrailles. Abota pedula lo wa yo. Lo wa yo za pedula. Yo ite dans pesa yo Enoch. So ki ide wana isunga. Eh, esa la neboye. Kitoko. Kitoko ça la neboye. Te, ça yo ça courage. Na kabeli si la mwana, na kabeli bido mwana wana, ngana yebi ete. Ba yako souffrir ça finalement yo souffrir combien des années. Bana wa yo basana agini. Na bien ça souffrir combien des années. C'est que quand on bota ka bana basana de la souffrance. Yo bota ni bana malonga yo en temps normal. Elle a pas souffrir na bana na chano na chapa sango zoloba. Na j'ai tout j'ai tout en fait. Sois l'aise. Après na loba likamwango. J'ai tout wesh. Fuma matique le kamui. Enter to Bluetooth. Attendez. Bluetooth connected. Quand on a zola na bana ngana tapi, il fallait qu'il diegwa ya somela bana ngambetu. Kipindi ozaki wapi o? Yozaki na via bien. Sikoyo tanga moni ngana komi komata ba via yango yeko luka mama. Eh. Yaya. Mama zate, luka mama mususu. Mama zate. Donc tanga nyoso yozaki na ote, yozeleka mama koma na mbongo po bima. Eh kasi mama pa bia linga amour intérêt te mama boy. En tout cas la famille batu bosa l'émission na boye. Na boy penja mwana ngona mutema moko pede lisusu. Eh na préféré na adopter na Ophelina. Na boy o bozwaye. Sako kobo ya te libele na moko. Sako kobo ya kipindi te. Sako kobo ya kipindi te libele na yo moko, libele na yo moko Melissa, libelo na mo Melissa. Yo kobo ya kipindi te. Yo mama wanga na mwana. Biso to saba bantu to wanga na mwana to boya bana te. Interdit de pleurer, on ne pleure pas. On ne pleure pas, on est ici dans ce débat. On est dans cette histoire. L'histoire est ici. Toza awa sako ko wanga na mwana tant parce que bana racheter bokechu. Joyeux anniversaire. Je rachète bokechu na biso et joyeux anniversaire ma charrue. Hein? Sarah, yo ko wanga na mwana ta. Yo libele na moko Melissa mwana ebota mwana telesi. Eboti mwana pedula. Yo ngo wanga na mwana lelo.
finalement Sarah banango yo bota avant Enoch yo to pas après Enoch pas balek Enoch après Enoch c'est pas avant Enoch bana agi pas souvent combien de temps pendant combien de temps donc Sarah ti bota kala mibali no nyonso no bota kana bemba la pasi o bota kana kaka na bato yo malonga te yo ta mobala malongo bota ta mobala ayata na bouteille ya mai boy ozwaka te yo pasa ngwa yo bona ko linga bazemi ka yo moko bota bazemi posa oza badengo ka mama bota ka to bona ko bota na consentement na yo moko franchement entre nous pas dit to so anol kamon pour que na souffrir qui na bientôt bena ko souffrir so la ki mama malamu pour que ko récupérer moi noté na Angola pour to senga ka te ça faut expliquer ça tu dois des explications. Tu nous dois des explications, ça va faut vendre dans qui te expliquer. Quand on bonga bongo, quand on est riche, quand on mataba avion, quand on numéro numéro 1 à YouTube, il faut ya. Ça va, il faut ya. Après quand on se fait on va argumenter ce coca, on expliquer biso ko c'est la biso on connaît la maison. Toyebi likambo son des actes. Toyebi nyonso peut-être na sina mosiki ya bokundu ya bosomi nalingi voice à Sarah c'est mon combat nalingi voice à Sarah ça ko wanga na mwana ta yeko seka bato ba bota tete yeko seka bato ba mena milangi ba dikomba bato mabumwe kauka bato bana basila yeko seka bango sikoyo kutozwa ngolo obota oboti pedo oboti makudala yo sa obota makudala libumu no libele ne bota makudala yo faut que ça explication makudala oyo tu nous dois des explications makudala yo ko bota makudala la vite Diego il faut faire très attention on dit quelque part les malheurs est bon sur une façon on boit on peut ça sera ma bota pas que ça on peut sur deuxième makudala. Mama ventilateur te mona liboso on parla kauka kwa mama za somo mama somo nokeza minene mwana na partage na ventilateur toneka awa makambo eza somo Sarah yo tinza mama peso bana na Diego poto mona ki ozana libele boko boto noka ba makudala oboto noka ba teresi yo boto noka ba makudala ba makusha ba fokosha ba wobi ba wobi three wobi omeka ba wobi mama yaya yo ça sera l'émission si là entourage de kaba pedula si yo moko dans entourage yo moko yo entourage yo kutu na bien soche si l'entourage ba pedula c'est que yo kutu obotande kutu pedula wobi so pe wobi ba ngoda na ba Côte d'Ivoire wobi bota wobi hein obota wobi confirmé mais so ko vani ko finga bato ba botate est-ce que yo comme to finga mut na vie ça na punition ça ma punition ça ma punition à vie à qui ça ça monde aussi là ne monde pas moi non ça moi ba péter nos anangwana ba vanga kenda ngana voyage na anemoko 135 voyages na matra business yaya automatic business bana obota banani yuso wana mwana so seka lokwa mwana obosana video na Tour Eiffel wala yana it tele longi ça vous a makila makasi ko pesa bana makila obi ko sangisa bana Diego Diego fa peso moi somo te il faut botamelo moi somo so moi na cha perique si on a ça to so to ba ndeko to ba famille to ma da famille na réseaux sociaux YouTube to ma da famille réseaux sociaux ma da famille to go solo là si tu ozo boya mwana o pour la cause nda koma pedula to pe poani pour la kota ki pedula yo go finga ete parce que yo go bote parce que yo mona oyebi kiti dans ce petit pédoula ya sikia na ngopete tu te connais toi-même obi bato yo bebisa obi bato yo influence obi bato yo balolo bongo la ya to so to yeba di ça mais qui to côté maman mon pakati moi la mon pakati
Oh là là. Oh, wesh. Non, 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 non. Qu'est pas ça? Hein? Maman mon pakati. Moi na paix mon pakati. C'est que papa osa andeni. Papa osa kate. Yo ate. Ah, da comprendre sikoyo. Yo ça va finir maintenant haine. Ba pedula si là. Entourage si là ba pedula. Yo mo botono pedula. Yo mo no libele no mo libele mabe. Libele méchante. Libele malonga te libele maudite. Ogota muta se changer, muta se déguiser à bongo. Acha mascara. Acha crayon. Ata jeep. Alati top. Te Sarah Okosi. Te Sarah Okosi. Jamais. Never. Sarah tana bika never. Tanga Sarah la never. Sarah yo never te. Tana la never. Sarah Okosa biso te Sarah ondima mwana Okosi. Sarah Okosi mwana okota na héritage na ona Diego. Soko ngo kate la Diego parti héritage ya Enoch. Enoch yako so parti na ye. Non, aux envies, on coupe, on récupérer partie. n'est pas barré. Là, je coupe, on tient en cotisation, et après, on développe une autre partie. Na bon, mais on va comment en haut. Na ba contrôle comment en haut. Yaya, lui qui a une autre délivrance. Sarah Yaka. Sarah, délivrance. Côté là, moi, la prière. Mata bangengenge là, na c'est. Il y a une conséquence. Mon conséquence au fin à battre réseaux sociaux. Mon conséquence au fin à ba maman battu, au fin à ba tata battu, au fin à bana battu. Ça aux a malédiction mon mabé. Moi na modèle et ça ko wa na moi noté. Okosi. Quand on a zola na bana ngana tapi, il fallait qu'il Diego ya so la bana ngambetu. Kipi Sarah finalement. Tozaki Finalement, bana ngoya yo bazana agi no ba ne ko sufa ki Diego aso ba wono tabi ba yemo Diego ba no ta na ina ta ngoluka vina yi. Siko faka aka nanga so ba so no so be ngoni so be tap so be metu. Finalement Diego bana ngoya yo en passant réseaux sociaux ba agi ba na pe soute bana ngoya ba na agi ni. Bana ngoya bi ba ba agi ni. Ba agi ba ngoya ba na pete mais bozo ba minene bolatsa bango. Mais ba niki. Yoni ke tango bana kula na tapi faki Diego so bilo metu sko bana sera ngo benga Enoch te point. Enoch za ko mo biblique. Ya ko ma Bible oh non. apio. Yo zaki na na via bien. Sikoyo tango moni ngala komi ko mataba via yango yeko luka mama. Yaya. Mama zate, luka mama mususu. Nakufi. Boya. Parambeza. Nabie. Mama zate. Yo mona. Yesu. Mama zate. Donc tant nyoso yo zaki na ote. Yo zeleka mama koma na mbongo po bima. Kasi mama pa bia linga amour intérêt te mama boy. En tout cas la famille ba tu bossa l'émission na boye. Na boy. Ça on combo. Arrête mon bagage. C'est l'obéra Sarah. Kipindi ozara wapi o kama la na tapi na bananga ifaki pa Diego aso wa mbetu yo za wapi ozeka mama bonga kwa ya sawa bonga sawa bonga lokwa yo bonga lokwa sawa bonga soma sinega na poto azo sango bien na poto salele deva me ba era poto sina États-Unis ko tadasa penza mwana ngona mutema moko pede lisusu na préféré na adopter na ofet na kufi kala eloko yo boma Sarah mwana ko za makuda la te yaya
Non. Na boyo, bozoye. Bozo na bino ye, association va pédé. Allez, prenez votre main. Na bien. Na TikTok, on a YouTube, tout le monde a famille. Et non, qui a un conseil. Balobi boy, bat moya dami ki sasa la nzela ya lufu. Yaka la lufu. O komi na lufu e Kinshasa. O che base na komi na ki. Comme ça, biso ba noko na yo. Biso ba collègue à service à maman na yo. To ça l'autre démarche ne donc retrouver maman na yo. To ko ti ko ta ti peut-être que maman na ra mingi awa. Yo telemaka a na porte ko maman da ko kota. Comme ça sopeli ka maman motema. Mais en passant un an, tant qu'on y a un maman, qu'on bosse na perruque te, qu'on bosse na maquillage te, cham maquillage là ta top pour la na vidéo. Yaka ba kwa kama jipe moi mukuse, za penda ka barbara kando za na Luanda. OK Enoch. To ba da famille to sunga yo. Pone si biso te bi ba kwenye so kozwa Sara. To kozwa peut-être awa, to kozwa peut-être na mana lupangu, biro sa kanga. Te bi sa to kozwa na galerie, to te ka lira la se, te bi zelaka awa okita. Enoch, concernant pesa yo en tant que noko na yo, en tant que collègue à maman na yo. Ngana collègue à maman, tout ça les msala mon réseau, c'est mon collègue. Nous sommes de chers collègues avec ta maman Sarah. Ya quand zela lufu, pas avec Golia, pas toi na ngopete ba pas ses alliés, Mikolo ba pas ses apenza. Ya quand zela lufu, so comme na lufu. Oye, et pas nous na ngwaka. Papa na ngwaka, yo na ngwaka. Et to ki ko pa mama na yo ko bossa na perruque te. Bua kama na perruque ma elingama, ba cho HD ya coin si coin. O lati HD, oye. O tchembi sauce maquillage, yo faut dans la barbara. OK? Pourtant ça on a chaka wow, ça c'est ma fille wesh. Pour ça na lolendo mama no na réseaux sociaux. Na ko finga batu na réseaux sociaux zona bote elima oyo zona bote elima oyo abota ne pe pedula mais zona ko vanda ko finga entourage ba et entourage asila ba pedula yo bono bota pedula na libumu no sila bota pedula te différence on a sila pedula te o sila sorta ka bota bana ba bombo non to ma da famille non ya nga ki sasa na loi de peser la montagne na ki sasa ezwa. So kinga italiyo so boyo kanonga nga solo lino Mon plat bon pas na kosi na nga te na kosi solo ba tume pa no ba na kosi okuta okosi na ningisi ka Zaire okosi na yo ngo koso confirma o mutu mabe alo kwa de carré na ningisi ka Zaire